Na Congo na biso confiance zéro. Okoki jamais kosalela mutu confiance te na 100% te. Parce que tango ekoyindela yo bandeko na nga ekoya koyinda mabe. Neti na minute oyo ezosala pasi moko na motema pa possible. Makambo moko nayebi te soki naloba eza makambo ya soni, makambo ya somo, makambo ya pasi. Bandeko na nga eza pasi mingi makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo oyo toyeli bino kandenge bozo mona deja bandeko nanga, miniature na biso ezoloba deja makambo ebele. Mobali ya yabe, tobengaka ye ka be, yabe plutôt, Benita la tiktokeuse na biso ya tongo. Ye pe azalaka comédienne de l'autre côté, abandaki ko jouer kandenge to yebi biso nyonso, abandaki ko jouer na groupe ya Tonton Bobo Manoka. Bandeko nanga kandenge bomoni ba vidéo ebimi na niveau moko pas possible. Donc ba vidéo na minute oyo eza somo boko imaginer te. Ba video ya mobali na ye bandeko nanga, ba video moko ezo sala pasi pe mawa. Sikoyo comme d'habitude batu bazo tuna nani mutu asali bongo. E bandaki kutu ndenge nini pour que baya ko publier bongo. Bandeko nanga. Avant toko takuna comme d'habitude na olingana nuna ya ko sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois, ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Comme d'habitude, la famille nalobaka toujours et encore que non, soko zolandaka Étoile Inès TV, zala na yo ya kovanda. Zwa penza kiti na yo vandaka. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni. Tia mwa sucré na yo pembeni. Kote mosusu tia mwa eloko ya kolia na ebite, mwa fufu, mwa kwanga, mwa loso, mwa légume ezanga kanango pete, kote mosusu ozoliaka, kote mosusu ozomelaka, kote pe mosusu ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya nani, na kombo surtout ya Étoile Lune Inès TV na système moko ya Tokos makasi. Bandeko nanga Bible zoloba, mon peuple périt par manque de connaissances. Yango toyela kabino toujours et encore ba information en vrac. Na minito yo kandenge bozomona makambo ezaka kilikili Congo na minito yo eza ya kopela moto na niveau moko pas possible. Ba élection e bandaki depuis lobby le 20 nde ba élection ezalaki salemaki que non na ba place mosusu kanenge bomonaki batumbaki ba machine ba bebisaki ba machine pas possible yango yaki kosala que non na ba place mosusu moyen ko voter ezalaki te sikoyo yango basalaki que non batu bakende ko voter lelo ba continuer ba vote na bango lelo jeudi batu ebele pe bakendaki me ba mbutu makambo kuna eza ebele eza penza ebele to sambela ka nzambe makambo nyonso ekende bien jusqu'à ce que ba résultat ekobima. À part ça, la famille, soki tokoti na makambo na biso ya batu o bayembelaka nzambe,
mariage moko et salemaki, c'était le samedi, mariage à la servante de Dieu, sœur Faveur Mukoko et le frère Jonathan. De l'autre côté, car le même samedi, wana mariage paye à frère de Christ Bongo de Majabu Talent, yepe abalaki, c'était le samedi, donc makamnyonso ezo kende nango kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bandeko na nga tokota sikoyo na mwa makambo ya mobali ya yabe. Na kovanda ka boye bandeko na nga moyen totiela bino ba video wana ezate. Moyen totia ba video ezate la famille. Pourquoi? Parce que babiloko bongo YouTube a autorisé kate. Et de moi-même aussi personnellement, je ne peux pas koya na ba video ya bongo to ya kotiango na chaîne. To yebi biso nyonso na ba chaîne na biso tozalaka pe na bana o balandaka biso, toza na ba famille oyo bazalaka papa avandi mama avandi na bana bavandi bazolandaka yo. Alors biloko bongo pour na éducation surtout ya bana na biso ata soki YouTube abandaki ko interdire te, en tout cas na ningaki na tia yango te, tala kaka nga pe naza mama en tant qu'une mère, donc il faut kota la paix éducation ya lobby po na bana na biso. Bandeko nanga ezo sala pasi, na kota nanu na pasi. Pourquoi? Parce que komona mobile ya Benita déjà ebele ya batu bayebi ye aza pasteur, o asambelaka, o boye boye, bien que moi sinaye ezalaki somo sur les réseaux sociaux, ezalaki moto surtout na TikTok, ezalaki moto na mobali na ya liboso. Papa nse o yakufaki, yaki d'ailleurs que nous disons que son âme repose surtout en paix. Ezalaki moto bandeko nanga azalaki nyonso toujours na ba live. Tango aye kokutana na mobali na ye oyo Ramsey, papa Ramsey, to benga yeka papa Ramsey, tango bayaki kokutana bandeko nanga tomonaki mwa changement na kote ya Benita. Kandenge balobaka keno soki okutani penza na mobali na yo, ya ezalaka na mibali mosusu bandeko nanga baza déjà de nature na ba principe. Ayebi ke mwasi nanga oui réseaux sociaux atelier tant que non na semaine au bandoko taka ba live soki 3 à 4 fois. Peut-être tango moi sazaki ye moko abandaki ne kokota kota pamba, mais tango abali ba principe kanenge zalaka. Bible d'ailleurs izo yebisa biso basi que non, l'homme est le chef de la maison, et puis il recommandaka surtout biso basi d'être soumises envers nos maris. Donc yango salaki keno Benita azalaki penza choso te na ba TikTok penza ya makasi neti ndenge azalaki avant. Et yaki pe ko sala keno tango abotaki kandenge bomonaki ba makambo etambolaki sur les réseaux sociaux keno ndenge za boye mwana kufaki. Bien que ya ba histoire mosusu ezobima, ba histoire ebele bandeko nanga ezobima keno mwana kufaki avant takutwa keno bota, donc ba makambo ebele bandeko nanga na niveau moko pas possible. Comme d'habitude, na linga nanga kokota ki songi penza makasi te na vie privée ya batu, mais na yaka soki na moni makambo koloba nde na kota kananga na lobi kandenge tolobaka to pesi ba information to sali pe ba analyse na biso na ndenge moko ya bien. La famille ezo sala pasi, ko sala pasi na ndenge nini komona mobali ya Benita lelo ba video ekomi kobima bongo ba video moko na poasa. Bandeko nanga ezo sala pasi ta on amona ki video wana nga moko kutu na yokaki bien te. Bien que na silisaki ata video te, bandeko nanga na silisaki video te, mais ezalaki kaka ko se rassurer ka ndenge tozalaka, o se rassurer kaka. Na silisaki kutu ata video te na lobaki non. Bandeko nanga ezo sala pasi. Pasi vraiment parce que déjà de nature Etoiline Ines TV a respectaka mingi ba papa, na respectaka ba papa na niveau moko pas possible. Comme on a biloko a bongo, eza biloko moko
et diminuaka surtout respect, hein? Respect, tala kaka, mobala yabe, aza déjà na belle famille. Abalaki yabe, eza teke non, ezaki ki makangu. Mais aza mobali oyo adota. Adotela mwasi na ye. Déjà, bien que ba matata eza toyebi ke, na ba mabala nyonso matata ezanga kate. Ezalaka nango kaka, mais komona ke na ba matata o baza nango mikolo yo na ba video ya bongo ebimi tala kaka respect ba bande peut-être kopesa ye na famille déjà ebele ya bato balobelaka kaka Benita mabe donc kombo na ye déjà ekenda mabe siko baya komona keno eza takutu Benita te eza mobali déjà couple wana bato bakomi ko disqualifier yango. Eosala pasi penza mingi makasi yango nasengaka toujours na bato dans la vie il faut koyebaka nani bozo tambolaka na ye o balobaka camarade ya lelo ennemi ya lobi ezalaka makambo ya solo ezalaka nango makambo ya lokuta te ebele ya bato biso tomonaka yango kaka keno bato bakosaka ezaka baadage elekaka ce sont des choses oyo esalemaka. En tout cas la famille tozalaka éveillé penza ya makasi éveillé surtout ya makasi surtout na okoya kopesa mwa conseil ka ndenge ezalaka na biso lelo oyo tozoyaka kosala ba émission lelo oyo surtout bandeko na biso ya ba TikTok lelo bokenda kofingi bato toyeba ke libanda wana eza na satana pe atie moi esprit na kati ya bato baya soki kosala yo nini après quelque temps moni kaka ba video komi kobima ezala ta biso moko tosalaka ba émission surtout soki se retrouver que oza na o marié te zalaka keba ata soki oza marié lelo nous voyons omoni mwasi ya libala mwa piège ya moke kaka akwei to mobali oyo asi abali na ye mwa piège ya moke kaka akwei na ye. En tout cas bandeko na nga tozala éveillé penza ya makasi dans la vie mutu oyo basalelaka confiance ezalaka nzambe penza nde mutu basalelaka ye conscience parce que na minute oyo soki totali bien na makambo ya mobali ya yabe eza ta kutu ke no mutu ya mosika nde abimisi ba video oyo eza ka mutu ya pembeni soit ka mutu oyo bakendaki na ye soit kaka pire na ye ka ndenge ezalaka makambo mosusu ekendaka bongo soit ezaka bato ya mitema mabe ka nde tomonaki makambo ya mobali ya Sœur Deborah Lukalu donc ezalaki bapiège bandeko na nga façon makambo ekendaki kutu ye moko Sœur Deborah Lukalu abandaki kosambela nzambe apesi ye révélation ke non bitumba ezoya ya makasi na nzela na bino eyaki kosala nini bakoti na mobali na ye na jeûne et prière si je ne me trompe pas ya 10 jours hein, bazosambela ye azalaki na zemi bazosambela la famille basilisi prière sikoyo comme bazalaka na bango na États-Unis alobi ifo namema bana nakende na bango na Afrique du Sud nga nazongela majabu donc ezalaki bongo azwa mwana na ye wana liboso bandeko na nga azwi mwana ka ndenge ezalaka vole kobima boyeboye nde bamakambo ebandaki bavideo pas possible sur les réseaux sociaux bato mosusu kutu babengaki na kobenga yo libala ekufa libala boyeboye bandeko na nga ezalaki somo mais comme nzambe atikalaka nzambe akotaki situation oyo ezalaki pe na bapasteur ebele oyo bayaki koteya bango bateyaki bango c'est ainsi que mobali na ye koexplike makambo nyonso ka ndenge ezalaka mwasi avanda alobi non kongo na biso toza na motema mabe c'est de la même façon surtout na batu oyo bayebani batu neti bayabe donc il faut kozalaka souple surtout ya makasi souple surtout na minute oyo ezosala pasi komona donc na année oyo ka na année ya 2023 yabe mwana kufi oboti ka ndenge ezalaka esengo ya mutu nyonso mutu aza na esengo no na boti na simba mwana na nga finalement na maboko me mwana kufi siko mwana kufa ata makelele na ndako ya libala makelele balobaka makelele
koyokana eza te. Ok, ozo supporter en tant que mwasi. Sikoyo ezalaki makelele, tala sikoyo biloko mosusu. Quelle humiliation. E osala pasi yango na osengaka na ya be ka ndenge ezalaka babiloko mosusu ekotaka na vie na biso peut-être tosambelaka mais peut-être niveau de prière na biso nanu ekoma na niveau oyo nzambe azolinga te. Peut-être nzambe atiaki yo na ba TikTok mpona koya koteya bato mais pas mpona koya kosala barando te. Peut-être ezalaki ka ya koteya bato ya kosala évangélisation yaka peut-être opesa bato mosusu ba conseil ya vie ka ndenge ezalaka ka ndenge topesaka ba conseil awa eza na bato mosusu bakoya bafingi sikoyo émission na yo ekomi kaka ba conseil mais eza na bato mosusu babengaka biso walobi en tout cas mama que Dieu vous bénisse pour na ba conseil kitoko bopesaka biso ba conseil moko ezosunga biso na vie pas possible peut-être yango mission nzambe apesaki ye sikoyo makambo ya nzambe mpe ndenge ekendaka soki nzambe azobenga yo pe ozoboya bandeko na nga eyaka toujours na baépreuve ya bongo baépreuve moko ya koya neti ezoya kohumilie yo pour ke ozongela nzambe makambo ya nzambe bandeko na nga ezalaka compliqué yango na osengaka na yabe na minute oyo je sais que eosala pasi surtout komona mobali na yo penza oya honora yo ata soki mbutu eza me aza mobali o honora yo na minute oyo omona ba video na poisa esalaka pasi encore pasi mingi na motema mais na osenga na yo kaka keno zalaka makasi eza ba situation elekaka na vie mosusu eyaka pona ko interpeller biso mosusu ba situation mosusu eyaka pona koya koteya biso ba situation mosusu eyaka na vie na biso bandeko nanga pona koya kaka kolamusaka biso sur la vie spirituelle. Alors situation oyo surtout et bouleverser yo penza te mais evandisa yo esika moko ovanda penza otia makanisi nyonso esika moko olela kaka nzambe dirige moi nzambe conduit moi omona pe nzambe na biso aza nzambe moko azala capable nzambe moko impossible ezalaka nzambe te donc omona kaka non makambo nyonso eokende nango bien et encore bien mingi makasi bandeko nanga ka ndenge na bando loba donc émission na biso ya lelo ezalaki nango basé sur ba vidéo oyo ezobima pona mobali ya Benita la tiktokeuse na biso bandeko nanga eosala pasi na ebite tokoloba soni donc ba nyonso batu ba ko employer mais mutu na mutu azaka na ndenge na lobaka ya komonela na ye ba makambo. Donc on a système moko ya bien. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances Kandenge na lobaka na ba émission na biso mosusu, chaîne na biso ezalaka chaîne commerciale. Soki oza na posa ya kosala ba publicité ya mwa ba makambo na yo, kande tomonaka na batu mosusu mwa publicité aza na besoin ya kosalela oyo ya kokotisa oyo, oza na besoin keno elekaka na chaîne na biso en tout cas. Soyez libres de nous contacter. Numéro na biso yango wana affiché sur vos écrans. Bokoki toutefois ko benga biso sur WhatsApp, appel normal. Mosusu soki botindeli biso ba message et que tozo répondre te. Botiki la biso ka ba message parce que mosusu tozaka na temps ya ba décalage ya ba temps ya ba heure. Donc c'est tout à fait normal. Bokoki kotika la biso message tango toko monango toko yambango toko répondre ango na système moko ya kitoko. À part ça la famille toyebike tozana bandeko mosusu o bazana poto tozana bandeko na biso oyo bazana Congo tozana besoin ya kosala kandenge tosala ka ba vœux. Ozala besoin ko souhaiter famille na yo ozana poto famille na yo ezana Congo bien famille na yo ozana Congo famille na yo ezana poto ozana besoin ba vœux na bango elekaka na ba émission na biso en tout cas bo contacter biso tozana posa ko lekisa émission wana ya ba souhait ya ba vœux le 31 décembre vers 14h. Donc bo komela biso kana ba WhatsApp tokoyebisa bino nini ya kosala
eza nango ya ofele eza na yango ya kofuta te donc eza nango ofele oyo tolobaka ofele penza opesa biso kaka bakombo ya bato na yo oyo olingi osouete baveu place bazala au moins 10 personnes bazala koleka 10 personnes te au moins 10 personnes bandeko na nga boyebisa biso kaka place bazalaka biso tokotindela bango ba message donc tosala ba message kana ba émission na biso quoi donc okendeka bongo na système moko ya bien bandeko na nga fin ya année yango wana donc tosepela na biso tant tosepela wana surtout mabondeli tobosana te parce que ebele ya bato soki tokomi na batemps oyo batiaka toujours bafete liboso babosani ke non ya tant de personnes oyo babandaka ani me basilisaka yango te alors bamoma ya bongo eza bamoma ozosepela ozofetaka mais mabondeli surtout ezalaka liboso surtout kosambela esalaka mwa bien prière de protection osambelaka mawa nzambe nzambe azala elongo na bino nzambe azala elongo na famille na bino bandeko na nga esalaka penza kitoko et encore kitoko mingi makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi na biso na suka penza ya partage na biso ya lelo kandenge tokendaka nango donc suka na biso yango wana na système moko ya tokos makasi. Permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine.